Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso bayibolinga mama Eliani. Tu napesi bino mbote mingi. Eh, boy, ma vie, puis mko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawaza kobatela kimia ezali. Bongo bino pe. Boko komela ngai ndenge to mesana ko komela ngala bino ne bake bayeba nga baza malamu. Bayeba lingaka nga baza malamu bande ko nga o ba disposateur na bango pona kotala nga baza bien. Esela nga kaka wow. Ce que zambala liboso kute nanga eko ebinga ite na zama mwa Eliani tu. Nasaka ba émission nanga sur le mariage, nasaka ba émission culinaire. Naza pe na service traiteur et décoration la Providence oza ko dater de 12 ans. Soko za na pose ya kotala ba émission nanga kendi o s'abonner na Eliani Nitu TV. Abonnez-vous massivement à Eliane Nitu TV. Ce que vous finissez par la liboso s'abonner. Mbalami balo fini na cloche. Pourquoi? Pour que vous recevez kaba notification sur qui émission côté et là ça ok. Maman Eliane Nitu a émission à sika. Tout pétant tout ça ba live pour rater ba live na bisoté. Tout ça na ba live na chaque jour na 21h sauf imprévu, mais ba live vraiment ça chaque jour na 21h. Avant de rentrer dans le solo alléluia ça monte liba la famille boya. Les autres bêtes les liba la famille et boya liba la famille et telemela. Avant de mettre les solo, na kosenga na bino, boyebi ke naza kosenga bino lisalisi pona association Eliane Nitu. Association Eliane Nitu za kosenga bino lisalisi, naza ko bakebo salisa nga bo sunga ngai pona na bana bako kakolia ba orphelin nga na Kongo kuna bako kolia mwa soso balia mwa ngombe balia loso balia madesu musapi moko eskola kelungite. Voilà pourquoi naza kosenga bino lisalisi, naza ko bakebo edengai jusque là nazaka na 16 personnes ba pesinga mais na 16 personnes ba pesinga na na kokisi ata 1000 euros te. Toi déjà le 8 décembre na kanisi monga bana na kotinda bango à partir le 20 entre le 20 et le 22 na kotinda boko mona bino moko ba image na la bino ba image boko mona ba image ndenge ba kosumba biloko ndenge ba kende kotikela bana pona bana balia. Ndenge na yebisa bino ke saki moko ya madesu na $200 saki ka moko ya madesu eza na $200. Voilà naza vraiment na posa ya bosenga na bino soki to 6 décembre awa na kosenga bino susu te na ko déranger te bino ko déranger bino ka sonza basungi na temps to koza so na besoin mais awa bo moniki na leli mingi na mois de novembre na mois de décembre pour eza ba fête naza vraiment na posa bana balia malamu soki to lakisa ba image eza pona ko lakisa pa iwapi yo oloni et pa iwapi yo pesa kimbongo na soko pesa kimbongo na yo moko te bi parmi basaki ya loso seki eseka loso nange ezali parmi basucre seki sucre na ngai mpe ezali oyo tobengi yango transparence mpo bato mosusu baka atozosala baaction mpona nini kolakisa baaction balakisaka yango association ezalaka mpona motu moko te association ezalaka mpona bato nyonso association eza teke soki opesi na gauche droite eyeba te wana mpona bino bato boza kopesa soki olobi ke mama eliani kotanga komona nga te na korespecte mai neti ngai ifo nalakisa baimage mpona bomonake botala kosaliso bosalisi mbuma oyo eboti yango oyo merci beaucoup nzamba pambola bino nyonso bayokanisi bana bino nyonso bayokanisi ba orphelin na ngai orphelinat na biso eza kuna na Congo le cœur d'une mère bino bayebaso bokanisi nzambe ya mawa apambola bino ndako na bino ezanga ya kolia te ezanga pe ya komela te ndenge na lobaka ke allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitu ensemble tolanda mateya ya maman Eliane Nitu lelo naza koswa na bino eza ndeko moko ya mwasi abengi ngai oyo aza kolela aza komilela mpona libala famille eboya libala famille eboya ezake ndeko mwasi azaki na Congo na chéri na ndenge ezalaka ba jeune baza kokola ndeko mobali ayepoto tango ayepoto ayebisi baparaki ngai mwasi nanga oyo natiki copine nanga oyo soki nakomi poto nasali mbongo nakobala kaka ye mais copine wana famille balingaki ete bandeko ya mobali bazaki na baboyebika nde ezaka balingi yo te basepeki balisi tu mama bokilo alingi te eloko mpenza mama bokilo bandaki kolinga te ezaki likambo ya ekolo yango mama bokilo bandaki kolinga te mwasi azalaki mosakata ndenge azaki mosakata mama bokilo aza na ye mondibu azolinga te abi basakata baa bandoki ngai nayebi na ngai te ndenge kaka mwa mwasi abetenga lisolo nayebi te so mpe baka bandoki abi basakata bazaka bandoki nalingi obala mwasi ya mosakata te nalingi te
papa mama aza kopekisa ntango mobali ana kongo aza kopekisa bitete te mosakata te nalingi mosakata te nalingi te. Alors avant mobali aya poto basi bamaligonse na copine na ye alingaki mwasi na ye tellement apesaki ye mokumba ndenge apesaki mwasi na ye mokumba ye poto mwasi atikali na mokumba epa na bango balobi te il faut tokende otika kuna mpa mobali ako ape mobali ake poto il faut kende ovanda kuna na belle famille na yo baye kotika ye na belle famille ntango batika na belle famille kuna wapi balingi te baza kosaleka makambo ya nkoka balinga te oyo ezopermettre te ke avanda na kati ya belle famille. Il faut kaka azonga pa na bango azongi pa na bango ayebisi mobali awa pa belle famille nazokoka te bazongi okola ngai bazobokelanga bambwakela surtout mama ya bino nikosantiranga te il faut nazongi pa na biso mobali ya likambo te azongi pa na bino azongi pa na bango na kovanda pa na bango mama na yebisaki ndenge oke poto na kobengisa mwasi te yo fo bengisa nanu leki oyo alanda yo fo bengisa nanu leki na yo ya mwasi aya kuna na poto abala nsima yo kobengisa mwasi na yo. Alors ndeko na biso mobali lokwa ayebaki ke bazwa kolinga mwasi na ye te andimaki kaka aza kondima zeme pusani aboti mwana aya aboti mwana abandi kovanda na mwana bandeko ya mobali bayata kotala ete bandeko ya mobali baye kotala ete mama bokele kotala te mutu moko ayeta ya bebe abotami aza te bandeko mobali baye kotala ete mutu moko aye kotala mwana te apesika mobali ngapo abi banda junior abotamaki po apesaki kombo ya papa donc mwana junior banda junior abotama bandeko na yo baya kotala te mama na bino aya te mutu te ye abengi mpo na bango mama ngai naboti mwasi na ngai aboti mwana boki kotala mwana na ngai te mpo na nini ata boboyi mwasi mama oboyi na koko alobi ngai nayebisaki nga mosakata ngai te na boyi nalingi mosakata te basakata bazaka bandoki emataki ekitaki nalingi te baraison mama wana bandeki kopesa yango wana. Et alors kopesa baraison na ye ndeko mobali kwa asaki promesse na mwasi ndenge akobala ye mwasi mpe aboteli mwana alingaki mwasi mingi asaki bademarshe ndenge ezala kaka epesemelaki nzela efungwamaki mwasi na mwana bayaki poto ntango mwasi na mwana baye poto babandi kovanda ndenge kaka ezalaka bazovanda kaka mwasi na mbali bazovanda mokumba mibale mpe ye zeme mibale mpe eye mpo abota mwana mosusu aboti mwana mosusu ya mibale ntango ye aye poto probleme ekoti makasi na kati ya famille mama na ye na bandeko bakomi na problème makasi mpo na nini obengisi mwana mwasi wana na mwana biso toza awa baleki na yo baza awa nalobaki obengisa nanu leki moko yo obengisi susu mwasi donc matata famille alobisaki lisusu te balobisaka lisusu ndeko mwana na bango mobali te ye awa mpe na mwasi famille abenga mama bokoyamba abenga bandeko baza koyamba te ye atali siko mama na ngai azolobisa ngai te bandeko na ngai bazolobisa ngai te bazovanda kaka na mwasi mwasi abi mama yaki kaka mokolo moko tovandi boye nayebi te konesaki mobali mbala moko alobi deja ka ndenge ezalaka toki na mwa discussion kaka mwasi na mobali ya mwa discussion moko ya moke ndenge ezalaka discussion moke ntango tobandi kaka kodiskute moke omoni yo ndenge oza wana kutuko il faut luka place okende mwasi bino luka place nakende mpo na nini famille na nga mama nga alobisa nga susu te bandeko na nga balobisa nga susu te kaka mpo balingaki yo te moni ngo orépondre nga ozaka mwasi mabe abika réponse mona pesa kaka mobali mama mobali aprofita mobali banda koloba mama na poto mobali abimaka alobi nga na kobima na ndako te ndako na nga oyo okuti nga na yango mobali abimisanga na bana mibale mama na bana mibale mobali abimisanga na bana mibale mama nakenda na bafoyer nake kosala vi na bana mibale papa na bango azali problème nango nini mama na nga na bandeko na ngai lokola balinga yo te nga na désobéir na baparent na nga nabengisi yo na poto ndenge nabengisi yo boye en tout cas nga faut kende kaka il faut kende kaka abengani mwasi akei mwasi alobi mama nakoma kosouffrir na bana heureusement ke toza na poto bana baolata bilamba croix rouge bana bazolia biloko kaka croix rouge mpona mobali atie biso libanda mama ntango nakomi libanda semeki na ngai kobenga ngai nauta kishasa batikala komona ata mwana te mwana napesa bankoko na babatika ata komona te lokola balingaki nga te balingaki ata kosentir mwana te mama semeki abenga nga alobi oyoki yango tokanisa yo kasi yo koganye biso mama aza vivante yo kende oganye biso moni ndenge toganye yo kaka ndenge okie wana ko okie libela
ndenge okei oke libela kwasa su teke okozonga na ndako ya yo okozonga ta mokolo moko te ndenge oke bongo oke libela. Mama na bandi kolela nakasaki nde mobali abimisi nga boyo akoyoka tama apona bana jamais mama atikali koyoka tama te mama libala wana na perdre ngo ka boy libala ekenga ka boy pona nini mama bango alingaki ngai te pona kaka ekolo na ngai ki musakata basakata baza bandoki basakata baza boye yango kaka fami wana baboyaka ngai bango baza na bango bandibu tala tina baboyaka ngai yango wana mama na bandi kobokola bana nazobokola bana papa na bango na mboka oyo mama papa na bango na mboka oyo me lokola bana bazanga papa nazo vivre nga mona bana na nga mama naye kozwa pe esika na nga moko nakomi kovanda bana nazovanda nazobokola bana na nga mibale mama ya mobali na nga basala par tous les moyens ye oyo alobaki ke mwana na ye nanu ya mwasi auta Congo aya poto mwana te mama bazwela ye mwasi na bango ya mboka ya mondibu mama batindela mobali na nga na poto mwasi ya mboka na bango ya ekolo na bango nde batindela na poto mama moto aremplaçanga na ndako ye wana tala niveau ya pasi tala niveau ti lelo bato bazokufela makambo ya bikolo eske lelo eza makambo kufela ba etni ke ekolo boye bato bakoma kosambela mama nde tozola baboye mwana mwasi na monoko ya mboka moto aza na ndako awa na poto ondima te awa na poto mama mwana mwasi oyo famille elingaki bakomplotaki na mobali bakomplote na mobali ti mobali abenganaki nga bongo parce que akomaki deja na programme mwasi na ye faki asa nini mwasi na ye fayaki aya abi mwasi ya monoko ya mboka oyo famille elingi naa na choix te de toute façon na désobéissaki na baparent na nga nabengisaki yo toboti no bana tala kutu baparent kutu oyo yanga baboti nga oboti kutu mwana mama yete kotala koko nete batata mwasi ya mwana baye kotala mwana bango te tala degré balingi yo te nakokontinue kovanda na yo boye te osila teke famille na ngai elingi yo te mama na ngai alingi yo te bandeko na ngai balingi yo te koboya kolinga ngo mpo nani mpo aza kaka ekolo na bango taza mosakata bango baza bandibu tala tina oyo bango baboyi libala ya mwana mwasi oyo mwana mwasi abi mama nde naza boye banda na bima ndako mobali na boya ki makambo nazota mobali nazovanda nazobokola bana nazoloba aza moto ne sais jamais mobali alingaki nga mingi motema kokozonga nsima tosala nini tozonga na perte ya temps ntango nyonso navandi nzoka wapi mobali asali nini abengisi mwasi nga nazobokola bana kaka nga moko lokola bana ne bana moko bazanga bapapa bana moko bazanga papa donc pasi na ngai yango wana ngala bi siko likambo abi te mama likambo soki na lobi na yo nalingi oswa na bato batalaka oyebisa bango ke soki oke na kati ya famille moko boye mobali alingi yo okuti mama na mobali alingi yo te koforce libala te okuti bandeko mobali balingi yo te koforce te bandeko kutu elekaka me mama ntango aza koyebisa mwana oyo kaka libumu oyo soki obimaki na libumu na nga te soki angamu na meliseki mabele oyo te yo kovanda na mwasi wana tala tina ndeko awa mwasi abengi nga mpo ayebisanga ke mama te ya bato libala bana bango garantie libala te naza na bango mibale nazobokola bango nga moko papa na bango kala na mboka oyo nazobokola bana na nga moko naza mwasi oyo naki na reconnaissance natali ndenge mobali abengisanga natali famille na ye nde babandaki kolinga nga te mobali akangi motema abengisi nga na ye poto naboyaki makambo nakende kofunda ye na leta nakende nafunda na baki te aza mutu nakokende kofunda ye na leta te eza grâce na ye na mboka oyo reconnaissance ndenge na ye na mboka oyo namonaki te nakende ofunda mobali na nga na leta na boyaki naki funda na leta na baki bana na nga basufri kaka esa eloko te mama lelo oyo mwasi mosu aremplace nga na kati ya ndako mwasi ya monoko ya mboka yango wana mama eli ya nitu nga na bengi mpo nayebisa yo benda bana basi matoyi mama na mobali tolingana kaka kolingana soki nazalaki mayele ndenge navandaki epa na bango baacceptaki ngai te ndenge baacceptaki ngai te ke navanda mpa na bango nazongi epa na biso nazalaki na zemi mama naboti mwana baboyi bokilo na nga boyi koya kotala mwana me mobali alingaki nga kaka mobali asali par tous les moyens bengisi nanga na mwana mama toya poto me lokola libota nde elingaki nango ngai te basali par tous les moyens bapanza biso kaka yango naza koyebiso mama bandeko oyo baza na nzela ya libala ndenge yo lobaka ke oza koprepare baoyo baza kokende mpe koteya baoyo baa na kati mama baoyo oza koprepare yebisa bango boye
soki mobali na ko présenter on na famille et que famille na ba accepter yo te yeba ke libala no zo sa musala mpunda ozo bundana na yo pamba na libala wana surtout mama bokilo soki aboyi yo soki mama bokilo lobi ki alingi yo te okito mata libala wana eza pasi libala ndenge wana pona evanda mobali alingaki na ye ngai mais la fois vient de ça qu'on entend. Koyoka nyonso mama na yeso ka bengi atunaka nga te, atunaka bana te, eloko moko te. Pe baza ko ebisike tolingi mwasi ya musakata te, tolingi te. Mama azoba kaka soki nga naza mama na ote. Mwana mwasi na mama na sala ye eloko moko te, mobali na nga zunga mwa jeune fille na bo mwana nyonso Diego ka onanga mama. Mobali na nga defanda bi mama mwana ozoba ayebi ata o makambo mokili te mibali mama bi jamais pas de musakata dans ma famille likoloka ya ekolo musakata yango tina libala esani ekufi abi oui mama c'est vrai mbongo libala bapesaki te po mobali ayaki poto nga na tikalaki na mokumba bapesaki mbongo libala te banga bapesa yango mpe ndenge nini osino teke mama ya mobali mpe alingaki nga te moi bapesa mbongo libala mpe mama ezalaki te et voilà likambo na benga kyo pona biso yango yo mama te ya bana na ndenge oteyaka ndenge oloba koza ko préparer oyo ekomelinga bato mosusu bazwa mayele nango soki mobali alingi yo eke famille na ye balingi yo te surtout soki aza na baparent baza vivant soki mama ya mobali alingi yo te to mpe papa mobali alingi yo te koforce libala wana te koforce te yebaki esuka nango bokabwane ekozala de long ou de près bokabwane kozala nga ndenge mobali na nga santé take ndenge asalaki partout les moyens bengisa nga na mwana nakomi mpe boye vite nazwi mpe zemi mosusu na botele mwana mosusu bana mibale nga ndimaki teke mobali akoboya nga mama nazalaki sur nango te mobali azali kopesa ngaki baindice ezalaki te baindice ezalaki te lakisaki non libalo lelo nalobi ekokufa ya likola clique non tozalaki bien me nakoyoka mama na ye aza koloba ere nyonso nakoyoka mama na ere nyonso koloba mama na ere nyonso koloba ebande kokota ye na mutu ezokota na mutu ezokota ye akomi kotala nga à travers mpona nini mama na ye azotalisaki mwasi oyo te nalingi ye te mwasi oyo te nalingi ye te mokona bima na ndako mobali nakenda pa ye nakenda semeki na nga azo telefone na benga omoni yo kanisa ko koganye biso omoni ndenge toganye yo ndenge oke wana oke pona libela oui sikoyo mwasi oyo aye poto ya commission oyo mama ye moko aponeli mwana na ye munoko ya mboka mondibu munoko ya mboka oyo ye alingi azala mwasi ya mwana na ye apesa ye bakoko nga na boti mama bokilo aboyi bango bakoko nga na boti batata mwasi ya bana baboyi balingi bango te mama mobali akangelanga motema ondima teke mobali tozaki na ye bolingo oyo tozali kopartage nyonso mobali bandaki kokotela nga ntango famille bandaki koboya nga mobali bandaki kodefendre nga ntango mama na ye bandaki koboya nga mama na reconnaître su te mama ondima teke mobali yango ye wana mama nandimaka teke mobali na nga kaka oyo papa ya bana mobali na nga oyo nayebaka mibali te moto alakisaki mwasi na mobali bazalaka boye eza nde ye Diego kao na ngai bolingo ya bomwana malgré mama boyaka asante teki na modèle moko abengisi nga na poto mama na reconnaître su te mama mobali na nga nde to ata bano ya kipaka te mama il faut nga na benga na pesa mbote boni solo ata na bana est-ce que faut benga nga popesa nga na so na bana mama bakotisa mobali koyina moko boyina na bana na ya moko abota mama abi koyina mo ekota ye mama banda mwasi wana ya koyina moko ekota na kati wana na bana kipaka te abenga ta bana atu na ngasanta bana eloko te bana bako vivre kwa bazanga tata me bazana tata na bango me nga natalaka kaka bolamu ya salelanga mama ndinga longola nga na Afrika memanga na mboko ya poto
so na talika wana na moni ninga bada ko défendre nga pa mama na ye yango le kotina nga kena kendo funda ete donc le kamna tsaki na ngwa ko yebisa bino yango yo mwana mwasi abendi matoyi alobi soki mobali alingaki ko présenter yo ba parents mobali baboyi ko forcer te soko forcer et ko komela un jour ndenge ekomeli ba parents so ba na bomoyi makambo bikolo to kosala nini soki mama boti mwana na ye ndenge oba lekolo te mwa mobali akosala nini ata che mutu makasi suka nango kosila kaka akosala nini ekosila kaka mama bokilo atelemeli libala ekokufa parce que mwa mobali ako désobéir na mama tina soki na ba niveau nini te ekokufa nango olikele ko mama atelemeli ki oyo te ekokufa. Voilà makambo nazaki na moto sona bino mukola lelo yango na foko sala angle ko sala keba conseil pe mosusu na ba parents lelo est-ce que makambo bikolo wana vome sala ka susu tina moya lelo bikolo wana c'est pas quelqu'un mango salami siko abetenga lisolo na il y a 10 ans depuis lisolo wana salami abomba kangwa bomba kasuko abitena pesa na mama ile anitu lokwa saka makambo mabala na expliquer mama ile anitu asolo na bato batala kae pour que makambo boye komela bango te on azoba tina moya lelo makambo bikolo ezala kaka en tout cas la pesi bino ba bizu ebele ba ebanga ba ebolinganga vous êtes ma famille du cœur boza deuxième famille nanga de gros bisous ata yabe ya Zakari yanga ya passe pe ya bisengo ata bacholanga na tanga mama Maman nanga Alice Ndombele. Maman nanga Alice Ndombele, je t'aime. Maman nanga Alice Ndombele, c'est là un peu bisous et belé pas ya la joie Ndombele. Liline, c'est que moi la mère, je te fais de gros bisous. Liline, c'est que moi la mère. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, je te fais de gros bisous. Maman et chérie mon gars, yanga ya kati ma copa de dedans. Ba gros bisous, embrasser papa mon gars, c'est le cas ba bisous na bambozo. Ka ninge to mesana. Dinalandu yanga ya kati ba gros bisous na bino nyonso to. Parce que ba bisous ebele. Merci bende bo disposateur na bino pona kotala ngai. Soko za kotala émission na ngai. OK, monde qui s'appelle ici au sali partage. Soko partager pe émission moni publicité zo le katika yango le kakoza pe yango te. Ba gros bisous matiti na mwanza ye. Matiti na mwanza ya batu ya papa Gilles Bapumbwe. Ba gros bisous. Maman Yude, asalo bipwepwe. De gros bisous à toi de Mtil Makenja Mayaya. De Mtil Makenja ya dilondo le kafu ba gros bisous na yo. Maman Gilane Mousso ba bisous. Na pesi mino surtout ba bisous ba ndeko na ngai ba ebuli ya mette na nga na Toulouse ya bata papa edo dia wakana ya mette na nga na Toulouse embrasser lenga maman Bernise sala ba bisous matiti l'angolaise la fille de ma mère bengelanga maman Isabelle na motoba loba na sala ba bisous ebele bengelanga maman Isabelle na motoba loba na pesi ba bisous ba pesi ba maman motoba ba bisous ba mbote na bino ba losako ba abari na bino ba maman Toulouse na bato pele mingi baza ba anonymat na pesi bino ba mbote ba losako na bino ba merci beaucoup ba musu ba lobi mamelia ceux qui gauche pesi droite ye bate nyoso na bobika na motema nzamba pambola bino kanda na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata zamka lusaku muna nzamba no benchelet bana betbons, bye bye.